ingeta, bokota, la famille, bokota, awa, makambo sur makambo, awa, dossier sur dossier, bande konanga, kandenge ba yeb sakabiso, tambola na yo mokili, omo na ya moto, tambola mokili, omo na ya somo, tambola mokili, omo na makambo sur makambo, dossier sur dossier, bande konangai, eza somo. Grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande kunanga na mama na biso Olive Lembe Kabila. Tant de personnes déjà baza komitu na mama Olive Lembe asali nini, problème nini, likambo nini, situation nini. À part dossier maman Olive Lembe toye lisusu na dossier yande kuna biso Fiston Kabeya Senda oyo akufaki bande kunanga ka ndenge boyebi mbutu tozoya kolobela mama na biso première ministre madame Judith. À part ça bande kunanga tozoya kobeta lisusu lisolo ya bolimbisi ya pardon plutôt ya Corneille Nanga to ya utaki komona batu o déjà balandaka Étoile Lune Inès TV bamonaki na salaki émission moko audio moko ezalaki kuna ya Corneille Nanga azo senga bolimbisi pona ebele ya ba Congolais oyo ba utaki kokufa na nzela na ye. Bande konanga makambo eza ebele et pourquoi pas ya famille Ntumba, ya ba mari Ntumba kan ndenge boyebi déjà eza sur les réseaux sociaux makambo eza ya moto. Avant na kota na mozindo ya makambo na biso ya lelo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, bambote na mama Lisimpitu, bambote na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mini, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-care, gros solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-care, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela.
La santé n'a pas de prix. Quand ndenge toyeb sarabino bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te akotika la ko bate la santé na yo. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu oyeba ndenge nini ya ko bate la santé na yo malamu. Soki ozomi yo ka bien te na nzoto na yo, en tout cas ekozala malamu mingi, benga Gafker na lombangu aya ko sunga yo. Gafker azawana pona kosunga bandeko nyonso oyo baza na problème ya oyo etali makambo ya santé. Benga Gafker ako sunga yo. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebi ke boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Ka ndenge na yebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli. Ebele ya batu lelo oyo baza lisusu na biso te, mais soki yo ozali na bomoi Nzambe azobomba, Nzambe azobatela, eza toujours et encore malamu mingi ko célébrer anniversaire bandeko nanga. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga ka ndenge na lobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende epai ya bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango, na système nango, na ndenge nango ya kimatanga. Yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo baza na matanga. Courage na bandeko na biso nyonso oyo bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Je sais que art mosusu dans la vie tokomaka na ba situation mosusu komi tu na Nzambe na sali nini, na liaki ya nani, na ibaki ya nani, pourquoi makambu nanga ezotambola bien te, pourquoi situation nanga eza kaka mabe. Yango bandeko nanga na yepenza kopesa courage na ba onyoso bazolekisa ba moma ya bongo. En tout cas kangama kana Yesu. Bible yebisaka biso que rien n'est impossible à notre Dieu. Tout ce qui est impossible aux yeux des gens et pas ya Nzambe ezalaka toujours possible. Donc tia na yo kondima na yo epai ya Nzambe okozala na yo déçu te. Voilà. Bandeko nanga lelo awa tozana ba sujet kili mataki ta lelo awa eza ya kobeba, lelo awa eza ya koinda. Balobi mama Étoiline est tellement fâchée lelo ayeli bino ba matière à kafu matière à somo matière nde matière. La famille to wanda na matière à mama na biso Olive Lembe. Déjà mbutu oyo bande otambola sur les réseaux sociaux bato babande komituna Joseph Kabila makambo Joseph Kabila kabanje. La plupart des gens tomonaki déjà moto liboso oyo ayaki na ba dossier oyo c'était papa na biso na kombo ya Jean-Pierre Bemba. Yende ayaki na dossier ya kolobaki non Joseph Kabila kabanje azalaka congolais te. Joseph Kabila Kabanje aza Rwandais. Tomonaki pe Moïse Katumbi Chapwe de son côté yepe ayaki na ba propos na ye ayaki kolobaki non Joseph Kabila Kabanje azalaka Tanzanien. Tomonaki pe colonel Seki Ankol na bosani mwa kombo na ye yepe ayaki colonel moko na bosani kombo bandeko nanga bo eskizenga yepe ayaki alobaki ke Joseph Kabila Kabanje azalaka Rwandais. Donc ebele ya batu bayaki mutu na ba propos na ye mutu ka ndenge boyebi mutu na mutu donc ezaki ka somo mais quand même na ba jour oyo toyo kovanda mwa kimia eye kokota ka ndenge ezalaka. Colonel wana kombo na ye eza John Numbi oyo pe ayaki kolobaki non Joseph Kabila Kabanje azalaka congolais te. Voilà. Et après toya kovanda ka ndenge na salaka ba émission bato baye ko benganga balobi mama Étoiline ka ndenge bato babandai kolobaki non bakangisa papa na biso Jean-Pierre Bemba ndenge abandai kolobaki non ndenge za boye Joseph Kabila Kabanje aza Rwandais mais ye andimaki kosala na Rwandais ye azalaki vice-président na ye asalaki na ye pendant 3 ans 5 mois et 24 heures. Alors ebele abatu déjà balobaki ke
ezalaki bien, il fallait normalement basala nini bakangisa ye. Alors lelo oyo na ye komona pe bapel mosusu bato babengi mama Étoiline balobi mutu penza ya kokangisa makasi eza mama na biso Olive Lembe Kabila. Balobi mama Olive Lembe c'est connu de tout le monde que azalaka congolaise mais a permettra ki kokende kobala na mobali oyo ayebi très bien que mobali na ye azalaka rwandais bandeko. En tout cas bo tika kokotisa nga na ba problème s'il vous plaît. Nga na tikala koya ko confirmer bino awa te ke non Joseph Kabila Kabange azalaka rwandais. Na tikala ko yebisa mutu te. Na yela ki bino ba audio. Na yela ki bino ba vidéo. E oye bando circuler sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, batu o balandaka mama Étoiline bakomona. Na yaki pe na bandeko mosusu bakabiliste mosusu oyo bayaki ko défendre Joseph Kabila Kabange. Justement pour vous dire que nga nazalaka awa nasalaka émission te ke non na kote la kamutuki ngandi na sale la kamutuki ngandi boyete. Na kote la kamutuki ngandi te mais nasalaka analyse selon ndenge makambo ezokende. Alors, pour na bandeko mosusu bazolo bakeno bakangisa mama na biso Olive Lembe atrairaki mboka ye ayebi bien identité ya Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous avez des preuves, la famille? Tozo yaka na bakization, oui c'est bien, bakization to salaka. Est-ce que ngana tunaka toujours bato? Bozalaka na ba preuve to ezalaka koloba to lobaka. Hein? Bino oyo bozo ya ko confirmer que Joseph Kabila Kabange aza rwandais, vous avez de preuves. Boyebisanga nanu. Et puis pourquoi na bata wana nyonso botikala kola musaba makelele wana te ka lelo oboya kola musaba makelele. Kongo na biso deja ka ndenge boyebi eza na kolela makila ebele si etangi. Alors toza lisusu na bata wana te ke non toya oya loba boye oyo aya koloba boye te. Na minute oyo toza besoin na batu oyo koya ko salela biso analyse pona koya ko sensibiliser peuple congolais etelema to bunda pona mboka na biso. C'est dommage lelo oyo toya komona ba congolais mosusu après avoir Corneille Nanga koboma se koboma batu ebele na est. Mais vous savez qu'il y a de ces congolais au bazo appuyer Corneille Nanga. Naza contre Corneille Nanga te. Na ezate ke non na ina Corneille Nanga na tikala ko ina nanga mutu te. Mais façon oyo Corneille Nanga akendaki na makambo ezalaki mabe ebele ba congolais na est ya mboka na biso bakufi. Na nzela na ye abomisi batu ebele. Pourquoi? Parce que azoluka pouvoir na makasi. Mais soki ayaki penza na nzela ya bien. Azeli manda ya Félix Antoine Tshisekedi sili et puis aye ko postuler. En tout cas na ndaki na ngana zala na problème ata mon côté. Mais na ndenge ayaki ebele ya ba famille bandeko nanga boyebi biso to sala ka ba émission to zalaka en contact na ba famille ebele. Toza penza en contact na ba famille ebele pas possible. La famille. Sikoyo imagine ba famille ndenge babenga kabiso pona koyebisa biso ke babana mosusu ba obenga mama Étoiline awa toza kutu papa akufi mama akufi. Imagine. De l'autre côté ba famille mosusu ezobenga mama ezobenga yo bauti ko bomelanga mobali awa na tikalika na bana ata moyen ya ko vivre na oyeba te na tikala nanga ko sala te mobali nanga nda bande ko sala. Siko ba biloko wana nyonso bandeko nanga to loba nini? To encourager Corneille Nanga. Non. Congolais la muka longwa na ba distraction ero toza lisusu na air ya kobanda kolukana o Tshisekedi azako ekolo nini o Joseph Kabila za ekolo nini o Jean-Pierre Bemba za ekolo nini o Moïse Katumbi za nani toza na temps wana te toza la focaliser toza la concentrer na makambo oyo etali est na mboka na biso na kimia ekota na mboka na biso toye komona sujet oyo ya nationalité ya Joseph Kabila Kabange ebele ya bato batamboli na makambo ya nationalité ya Joseph Kabila Kabange. Ce qui est vraiment dommage. Bon biloko mosusu eza ba biloko moko bovandi penza bolobi o penza tokobeta ngo kaka tokobetela ngo lisolo te. Mais omona bandeko na biso ba congolais yango bazo vandela matin midi soir. Pona koya kobeta Kabila za de nationalité nini. Olie bo vanda bo yeba nini ezoleka na est ya mboka na bino bozata kuna te. Bandeko nanga wana eza sujet liboso ya mibale eza pardon oyo Corneille Nanga ayaki kosenga na ye kotuna bino ba congolais na bandi ebele abato bolandaki audio na essayer nanu kotala ngo soki ezali pardon ya Corneille Nanga na tala nanu. OK, heureusement que ezali nazotiela bino audio na ye Corneille Nanga azosenga bolimbisi nazozonga pona osala analyse tolanda nanu toyoka
audio ya Corneille Nangaa. On se retrouve juste après. J'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Voilà, de retour, nabandi ebele abatu, touti koyoka, touti kolanda ndenge, Corneille Nangaa azosenga bolimbisi na ba Congolais nyonso, azosenga bolimbisi na ndenge, ka ndenge toyebi biso nyonso ebele aba Congolais bakufaki, ebele aba Congolais makila surtout etangaki na est ya mboka na biso, yango ye kosala ke papa na biso Corneille Nangaa lelo aye conscience ye kozunga ye aye kosenga bolimbisi, yango na ye kotuna bino ba Congolais biso nyonso totunana nanu bandeko na ngai, bolimbisi oyo Corneille Nangaa ye kosenga tolimbisa ye tolimbisa ye te, boloba nani, soyons honnêtes, tosolola eza makambo tozosolola, eza makambo tozobetela lisolo awa, tolimbisa ye tolimbisa ye te. Chers compatriotes, chers Congolais, bolobi nini, tolimbisa Corneille Nangaa tolimbisa ye te. Bandeko nanga ka ndenge boyebi mama Etoiline amikaka na ye kosala pe analyse na kote nanga, en tout cas ka ndenge boyebi lelo toye komona Corneille Nangaa aye kosenga bolimbisi, aye penza kosenga bolimbisi parce que ebele ya bato toyebi biso nyonso mutu oyo abandaki pe kokonza Corneille Nangaa ezalaki pe Paul Kagame abandaki kokonza ye. Depuis Paul Kagame bayaki kokata ye na ba contrat ya Union Européenne parce que Union Européenne evandaki babanda ye na bango pe kolia na sima ya Kagame, bayebaki ke Kagame abandaki koyiba na Congo. Sikotango baye komona makambo nyonso ekomi kobima na poisa, Union Européenne de leur côté ba pays ya Europe ebele emonaki ke ba pays na bango ekoya kobima na poisa, malamu baya ko se retirer. C'est ainsi que bayaki kokata ba contrat na Corneille Nangaa et na Paul Kagame. Na kokata contrat wana ebele abatu na bandi toyebi tomonaki na salaki d'ailleurs analyse na chaîne na biso oyo ya Etoiline Ines TV, rencontre ya Paul Kagame na président ya mboka na biso na Qatar. Kuna nde bakendaki pona kotia kimia kaka ndenge ezalaka. Kimia cessez les faits ekota entre RDC na Rwanda. Bastopaki Paul Kagame atikala lisusu kotia makolo na ye te na Congo. Donc ezala makolo na ye, ezala maboko na ye milai ekotaka lisusu na mboka na biso te. C'est ainsi que Paul Kagame de son côté déjà akendaki ko informer ba Rwandais ayebisaki bango ke ndenge eza boye situation eko kende mabe. Donc bozala préparer surtout sur le plan financier, situation ezo kende nango mabe penza mingi makasi. Déjà ba entreprise na bango oya ba rafine place o ba travaillaka ba minerai bayaki kolongola plus de 5000 personnes. Pourquoi? Parce que minerai bandai lisusu kokota te. Minerai nyonso oyo bandai kota ezalaki minerai ya ba Congolais nde bandaki kokota. Alors eye kosala ke tango bayaki ko stopper ye moyen minerai ekota lisusu na Rwanda te, yango usine na bango ya rafine bazalaki obligé ya kokangango. Et alors tango ye Kagame aza lisusu na accès ya kokota na Congo te, Kagame lelo oyo aye kozala na ba problème na ba pays mosusu, c'est ainsi que ye Corneille Nangaa de son côté aye ko se retrouver ye moko. Yango nga selonga aye ko se retrouver ye moko, yango aye ko mona keno semie na ya ko senga bolimbisi na Congo parce que naza mutu oyo na teka penza Congo.
selon nga wana eza penza analyse selon ngai. En tout cas koloba kena to limbisa ye toza bato tosambelaka, oui bien sûr on peut pardonner mais on ne peut jamais oublier. Nga surtout nazokanisa ba famille kande na uti koyebisa bino, il y a de ces familles o babengaka mama Étoiline, ba famille o ba papa bakufa na este ya mboka na biso batiki bana, siko bana wana ye Corneille Nangaa kozwa charge ya ba famille wana. Ba mama bakufi batiki bana na bango, boyebi ke soki ezalaka na eloko ya eyo esalaka pasi ezalaka mama boti bana, lelo mama kufa atika bana na ye na papa kozalaka toujours besoin, mibali bazalaka toujours besoin kobala, mobali akoki kotikala ye moko te abala. Lelo bana ya mama wana akufaki na nzela ya bitumba oyo ezalaki na est, papa aya kobala mwasi mosusu, mwasi wana abando maltraité bana ya mama oyo akufaki, bana wana bazala bandoki bango nde miyibi. Siko wana nyonso to calculer yango ensemble la famille. Que dire de ces enfants oyo bazalaka lisusu na papa na mama te, bango nyonso bakufi? Que dire ya ba famille oyo nyonso bakufi batikala ta trace moko te, batikali ata trace moko te, donc royaume mobimba ekufi akozongisa bango? Point d'interrogation. En tout cas ezaka pasi oyo eya koteya pe bandeko na biso, surtout ya ba opposant mosusu. Oza na makanisi ya un jour akozalaka président ekozala malamu, ya na nzela ya malamu, sala na yo bolamu, sala makambo bien. Tango mosusu oza na pouvoir yo banda kosala makambo déjà ya bien, badonka ndenge ezalaka ozosala biloko ya kitoko pour que esala ke les jours okozala na posa kopostuler déjà population eyebi yo, ekozala malamu ke oya na nzela kobomaka batu, après koboma batu nde oya kosenga bolimbisi. En tout cas c'est déjà trop tard. Bandeko na nga bo partager lenga vidéo oyo ekomela bandeko na biso mosusu ekozala malamu et encore malamu mingi. Tokoti na sujet mosusu ya ndeko na biso oyo roulage babomaki. Ebele ya batu déjà toyeoki histoire ya ndenge babomaki ye. Selon les explications ya collègue na ye alobi eza ba garde du corps ya madame Judith, première ministre ya mboka na biso, bango nde babomaki ndeko na biso oyo ya roulage. Selon les explications toyaki komona réaction ya mama Judith, ayaki koloba keno ndenge eza boye bazolandela colonel oyo atambolaka na ye, chef ya garde du corps na ye, baotale la situation wana comme ça bakota na mozindo ya makamion so bayeba qu'est-ce qui s'était passé. Mais selon les explications ya collègue ya ndeko na biso Fiston Senda, alobi tango cortège kendaki 10 minutes après bazongaki, y compris première ministre après azalaki na kati. La famille soki lelo eza na batu oyo il faut ba protéger population, eza bakonzi ya mboka. Bakonzi ya mboka bakoki en aucun jour koya ko exposer population. Bakonzi ya mboka en aucun jour bakoki koya babanda kobomaka batu. Ce n'est pas vraiment acceptable tolo bango, parce que soki ezalaki na mutu mosusu, soki ezalaki ka civil nde ayaki kobeta roulage bongo babomaki roulage wana na minute oyo civil wana tozoloba boye déjà za na makala, bakozala besoin ta na explication ya te kenan babaluka avocat na ye basala boye ekozala te. En tout cas que la justice soit faite, ekozala malamu ka ndenge bayebisaka biso que non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ekozala bien penza bamibeko nyonso oyo baplikaka epai ya bato mosusu ezala aplike pe eza penza bongo, ekozala bien ekosunga. Parce que lelo oyo mwasi ya ndeko na biso Fiston Senda na minute oyo atikali veuve, bana na ye bakotikala ba orphelin, bakotikala komona papa na bango lisusu te. Parce que toyebi biso nyonso l'état lelo arrondima, oui bien sûr kozwa charge ya famille wana. Mais après régime oyo, après ba élection, ka ndenge toyebi ke toza na président son excellence Félix Antoine Tshisekedi, lelo oyo soki manda na esili, est-ce que gouvernement eko continuaka toujours kozwa charge ya mwana ya bana? Point d'interrogation. Toyebi ba réalité ya Congo na biso. Eza te keno ba pays ya poto te. Congo na biso eza na ba réalité oyo elelisaka. Babilo mosusu ka nde na lobaka ezalaka toujours et encore malamu toya loba. Voilà.
sujet na biso ya suka ya lelo eza sujet ya ba Maria Ntumba. Biso nyonso tomonaki famille wana bakangisaki mama na bango mobali, donc Bokilo kokangisa mama Bokilo du jamais vu. Makambo na tikala komona ngo te, na tikala koyoka ngo te na vie na nga mobimba. Toyebi ke ba belle-mère na ba belle-fille na bango bayokanaka te. Dans la plupart ya ba mariage ezalaka bitumba na bitumba, ezalaka somo na somo. Malgré ba bitumba nyonso, malgré ba somo nyonso o tomonaka ya ba belle-mère na ba belle-fille, totikala komona ta jour moko te oyo papa oyo mama plutôt mwasi akandisa belle-mère na ye, to belle-mère akandisa belle-fille na ye, totikala komona ngo te. Donc c'est la première fois où touti koyoka makambo boye sur surtout les réseaux sociaux. En tout cas eloko oyo na kolinga penza koloba mingi e makasi na famille Ntumba ezake famille wana boluka nzambe. Boluka nzambe eza ba bilongo soso, vous pouvez trouver ça normal. Boyebi diable alingaka ata mukete place oyo succès zalaka. Diable alingaka te. Diable soki amoni succès e bandi, diable ayaka toujours et encore na ba stratégie na ye. Diable ayaka toujours na makambu na ye. Ezalaka bongo. En tout cas, naye kopesa bino courage, bino oyo bozolandaka biso. En tout cas, famille Ntumba surtout, bokota na via ba prière ya mozindo. Ba famille nyonso baswana kama soki koswana na bino ekomi na niveau ti na réseaux sociaux e bando lakela bino mabe eza lisusu bien te. Boluka bobongisa, boluka basala nzambe bosambelaka ekozala penza malamu et encore malamu mingi. Voilà la famille, tokomi na mwa suka partage na biso ya lelo kandenge toyebisaka bino biloko kitoko eumelaka nango te. En tout cas suka na biso yango oyo pona émission na biso ya lelo le 4 avril 2025 kandenge boyebi. En tout cas soki nano s'abonate na chaîne na biso tokosenga na yo o s'abonner. Je m'excuse. Soki nano partageaki te, en tout cas partagez les biso vidéo oyo. Soki osalaki na yo commentaire te, salela biso commentaire et kozala malamu. Eloko toboyaka na ba commentaire ezalaka ba biloko ya mafinga. Soki ozoya na ba commentaire ya mafinga, en tout cas kosala na yo commentaire te, leka na yo nzela na yo. Ekozala malamu nga awa na supportaka te batu oyo bazoya na bifinga finga moko ezangi mutu na makolo. Soki oza na eloko koloba malamu, koma yango na commentaire to ya ko répondre ke wo ya ko finga. Congolais tellement lingaka buzoba, Congolais alingaka toujours place mafinga ezali nde aya. Soki bo loba makambo oyo eza sérieux, au mona place Congolais mayele ezalaka te, o comprendre penza ke Congolais awa aokoka te sikoyo pona okoka na ye te, ako préférer na ye aya na nzela ya kobandaka kofinga ka bato. Koya kofinga nga awa te, yaka sala commentaire soki omoni ke okoka na yo kosala commentaire te, kende na yo na pete nyonso. Voilà, bye bye la famille et à la prochaine.